IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Mongote, mafutate, mungwate, kasili loba. Yamona bondeli na kombo ne sumasia Nazareth. Kolotika loba tonga lelo me ma lumière. Na bomo andeko moko. Na libota moko na kombo na Yesu Christ en Nazareth. Amen. Molande akajo parole vie. Yana memeli au thème o na nzela na yango. Ozwa mayele. Parce que la Bible dit au jour du bonheur réjouis-toi, mais au jour du malheur réfléchis. Yana tongo bonheur, na tango sengo sepela, mais na tongo mawe sengelo kanisa. Comment mawe comme linga uti wapi? C'est comme ça. Maman li kam tozolo bela, na tongo lelo. Bien aimé dans le Seigneur. Ezali racheté de la malédiction de la loi. Oh, j'aime la parole. Nasombama Nabila Kelimabe Amibeko. Qu'on racheter signifie acheter de nouveau. Oh, qui t'a vendu mon frère? Dans Romains chapitre 7, bien aimé, apôtre Paul Zoloba, le verset 14. Amis, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Oh, ya ozola na radio parole vie parfois si bateka. Baba na famille na boko bala te. Pourquoi? Parce que bakoko si bateka mabala, bateka ngona makazu. Baba li sabino va bobotama, baba li sabino na bomwana. Bazwa no ba makazu. Bazwa no ba ntsamba. Bateka sengo na bino, bateka mabota. Bona bokonzi. Parfois si bateka domaine monsongo la vie na yo. Bateka sengo baba na famille mutako sepela zate, bateka ba faire na famille yo mutako iko sala ba faire ya malonga zate, bateka ndeko zolo nanga na tonga lelo ya bateka ni na vina yo ndeko kati pongi ndeko zolo nanga parfois na butu tope na moy yaya ezo depa na lor obolanda biso bateka ni. Apôtre Paul a dit que moi je suis vendu. Nana tekama. Oh, muto a tekama comme esclave. Parce que la Bible dit, moto est esclave, il y a moto à longier. Yaya, ceux qui péchaient longio, au comme esclave, il y a péché. L'homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Moto za mo umbu ya oe longier. Elonie longo mon frère. Elonie longo ma soeur. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Nous otanga rapidement livre Galates chapitre 3 verset 13. Nous avons aussi ça message OT. Nous continuons le lobby mon collagène par la grâce de Dieu. Nous continuons le lobby samedi. Nous avons ma recommandation de ce pain en chaque samedi. Toki la Kabile. Bien aimé. Pel lundi tu chuter nango na internaf, topé intercession international des familles. Merci. Lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 3 verset 13. La chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Shalom chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV. Ben vos amis partout à travers le monde entier. Bokata pongi tongo nyonso. Bien aimé dans le Seigneur. Bopesa biso attention na bino. Bokata pongi na 3h, 4h, 5h, 6h. Tika kola pambo la bino. Merci na bayi bo soutenir na émission Radio Parole Vie. Na le sambo, na makoki na bino, pina ba moyen mususu. Bo soutenir cette émission à caractère évangélique. Tika kola salam nongolo pe bolam. Merci papa, merci maman. Le bâtiment on nyonso liboso na bino na aka na maite mungu ate mafuta te na te abino liloba. Bien aimé, ozona nanga na radio na WhatsApp tuna ba chaîne mususu. Bien aimé, ozana ton musu baloba no maloba etika lona mutema osimbango ochongo pe na makanisi. Pourquoi? Parce que tata leki mutaloba. Pourquoi? Parce que maman kulutu mutaloba. Pourquoi? Parce que un tel mutaloba. Yaya, nengene biso na tongo lelo ke maloba ya batu silisa kondima. Maloba batu kitisa kondima. Batu baloba, oui. Maloba ya satana to maloba batu
ekozwa esika na bomoi na yo soki kaka nde yo moko fongoli porte opesi bango nzela baloba wana ekoki kosalama. Mais so opesi bango nzela te likolo na yango cause eza te eza na effet te, parce que malédiction sans cause ezalaka na effet te. Parfois balakeli yo mabe balobaki somba totala yo, bonga totala yo, mata totala yo, bien-aimé dans le Seigneur wana batu baloba. Jacob palakelaka mwana Ruben mabe abi Ruben okozwa bokondi te likolo bandeko na yo. Yo Ruben na mabe osalanga tata. Jacob tata mwana sala erreur na bulenge, mais tata ko rappeler mabe asala. Eza baboti ebele balakela bana na bango mabe, eza baboti ebele animé na ba mauvais esprit balakela bana mabe. Yaya lelo vie a batu compliqué. Pourquoi? Parce que tata lakela mabe. Jacob a été maudit par son propre père biologique. Mais lorsque Moïse était venu, abaki que Ruben vive. Oh bien-aimé, parfois balakela mabe na porte fongola te peine mabe o sala te. Lelo comment obika na ba inquiétude. Pourquoi? Parce que yenda loba tata leka loba, maman leka loba, intel loba. Bien-aimé, soki eza na erreur moto okomete liboso na bango, soko sala mabe yaya osengi bolimbisi mpa nzambe mpe liboso na bango. So baboyisa na ngage ke bango, mais jamais maloba na bango kokozwa esika na motema na yo, koki koinfluence vi na yo. Via moto esimbami na liloba, mokili oyo toomona bien-aimé salama na liloba okatelaka pongi ntongo nyonso. Bien-aimé, Nzamba pambolo mon frère ma soeur, ezotalisa importance ozopesa na parole. Na pasi na bango kola tinda mbongo te, mafuta te, mungwa te, kasi liloba. Yango na bondeli na kombo Yesu Masia Nazareti. Kolo tika liloba tongwa lelo mema lumière na bomo andeko moko na libota moko na kombo na Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Molandi akadio parole vie. Yana memeli o thème o na nzela na yango aux mayele. Parce que la Bible dit au jour du bonheur réjouis-toi, mais au jour du malheur réfléchis. Yana tongo bonheur na tango esengo sepela, mais na tongo mawe esengelo kanisa. Comment mawe komelinga uti wapi? C'est comme ça. Maman li kamtozolo bela na tongo lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali racheté de la malédiction de la loi. Oh, j'aime la parole. Na sombama na bilakeli mabe ya mibeko. Ko racheter signifie acheter de nouveau. Oh, qui t'a vendu mon frère? Na Romains chapitre 7, bien-aimé, apôtre Paul Azoloba, le verset 14. Ah bien, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Oh, ya ozola na radio parole vie parfois si bateka. Baba na famille na boko bala te. Pourquoi? Parce que bakoko si bateka mabala, bateka ngona makazu. Baba li sabino fambo botama, baba li sabino na bomwana. Bazola no ba makazu. Bazola no ba ntsamba. Bateka sengo na bino, bateka mabota. Pona bokondi. Parfois si bateka domaine monsongo la vie na yo. Bateka sengo baba na famille mutako sepela zate, bateka ba faire na famille yo mutako iko sala ba faire ya malonga zate, bateka ndeko zolo nanga na tongwa lelo ya bateka ni na vie na yo. Ndeko kati pongi ndeko zolo nanga parfois na butu tope na moyi yaya ezo dépend na lor obo landa biso bateka ni. Apôtre Paul a dit que moi je suis vendu. Ngana tekama. Oh, muto a tekama comme esclave. Parce que la Bible dit, moto a esclave, ya moto a longier. Yaya, ceux qui péchaient longio, au comme esclave a péché. L'homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Moto a mo umbu ya oe longier. Eloni est longo mon frère. Eloni est longo ma soeur. Nine longayo. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Tozotanga rapidement
livre Galates chapitre 3 verset nango 13. Na on dit mais tu aussi ça message OT. Donc continuons au lobby mon collagène par la grâce de Dieu. Donc continuons au lobby samedi, qu'on a ma recommandation de ce pain en chaque samedi, toki la Kabilei. Bien aimé, peu lundi toko chuter nango na internaf, topé intercession internationale des familles. Merci. Lisons la parole de Dieu, Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yesu Massia Nazareth a racheté Bisso, a somba Bisso. Oh, j'aime la parole. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, oh, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, bien-aimé. Tu as été racheté à un grand prix par le sang de l'agneau. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Malgré que tu as été vendu, mais c'est possible que tu sois racheté ce matin. Oh, nazotia papa moko, notia maman moko, de kozola nangana radio parole vie. Ataba teko na mbongo, ataba teko na ntamba, ataba teko na makasu, ataba teko na pouvoir moko songolo. Il y a quelqu'un qui était monté à la croix, qui t'a racheté. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Nazotea papa moko, naotea mama moko, pendant que nous loba no tionde ti no mona yo, liloba tongwa lelo, eza pona yo papa, eza pona mama. Yaya, yo zone di mesala mela yo. On dit que c'est la parole de Dieu. Omoni bolamu na nzambo témoigner, pe sata kufisa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ nous a rachetés. On ne peut que racheter ce qui a été acheté. Oh! Babandela ko sombe loko si moto asomba. Racheter signifie bateko pa tata mo songolo, bateko pa maman mo songolo, bateko pa chef mo songolo, mais il y a un Dieu. Il y a quelqu'un yé ayoko somba yo, abinana teka yo. Ya muto asomba yo a commettre erreur. Pourquoi? Parce que babandela ko sombo pa Messia. So bateko pa muto, so bateko na masumo, mais il y a quelqu'un asomba yo na malédiction. Il y a la loi, il y a une malédiction dans le côté. La malédiction ne peut rien contre toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Nazote à papa moko, nazote à maman moko, nazote lege moko à moi si pia mobile na tongwa lelo. Yo mutu nazo lobela. Yesu Massia Nazareth a racheté Bisso. Na malédiction ba loi. Oh bien-aimé, ce que j'ai aimé étant devenu malédiction pour nous. Ataba laquelle homme abe, ataba chami be qu'on a famé. Baba ke yo ok liboso te wana ya lukuta yo ke liboso baba ke yo ko témoigner te ayaya wana ya lukuta yo ko témoigner te nazo sa batunyo sote nazo sa papa moko nazo sa mama moko ataba laquelle la famille baloba bakoloba mais osa na sa malédiction a famille te baba ke na famille mutuno se faza la maudit muto makambo simbe zate muto ke liboso azate te nazote ya papa moko naote ya mama moko naote ya ndeko moko oza mourir liloba ndeko mwasi pe mubali yone mutu naote ya esala meloka ndozo ndima oza soute na saba loi famille ata na famille bokufela pampamba yoko kufate. Oh, j'aime la parole. David azoloba, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Malédiction liwa yana bokondite likola vina yo ezane lombe moko alonga liwa amata ne kolusu aloba Père, tout est accompli. Oui, il a tout accompli à la croix. Akokisa nyoso. Nyoko lelate. Okang matena mitambu na bango. Nazo sa muta kondima. Okang matena bafile na bango. Loko landeke. Nazote ya papa moko. Nazote ya mama moko. Yesu Massia Nazareth a racheté Bisso. A racheté Bisso na mbongo te. Asomba Bisso na makasu te. Asomba Bisso na ntsamba te. Na masanga makasi te na lunguila te. Mais il nous a racheté par son sang. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Pendant que je parle, c'est comme Akila Yesu Massia Nazareth, et bandako ganga na santé na yo, et bandako ganga na vie na yo, bandako ganga na misala na yo, na kombo na Yesu Christ en Nazareth. Nzamba solo pe abomoy. Merci papa, merci maman. Tokomi pratiquement na suka ya émission na somo kola lelo. Tika Yesu Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy. Apambolo no yaya no batango nyos. Molandi radio parole vie. Ya biso tanto katima te yo pa ozami continuer ko sambela. Continuer ko sambela bien aimé. Ko lantama sijo otote liloba. Sambela. Pamba te muto za capable ko sambela a capable na nyoso. Bien aimé, prier. Prier bondela. Zoatan lukanzam. Zoatan sambela déclarer ngo que Christ
arrachetanga na malédiction ba loi naza soutien na Sami Beko. Merci. Ya kolanta ma recommandation de pas na nzambe. Lobby samedi toi na jeune prière. Donc jeune wa to bandango vendredi à lelo. Donc bouto vendredi bouto ezo kabula lelo vendredi na lobby samedi nde to banda jeune. Yaya. Non du mette lobby. Yesu masana zakata aux rendez-vous. Zo mater au partager ango. Soyez na bato ba partager ba lien o esekisaka. O ezo pesa nzambe le kumute bien aimé. Pona nini te yo ozo mukumba partager matea. Ya comme pasteur comme évangéliste. Ndeko sala ka yango déjà. Tika Yesu Kristo na zakati nzamba solo pe abomoy. Apambola salo bolam ka loboko na tomboli. Tika nkola salo bolam. Merci. Ndeko si même na matea. So ngo comme na biso na radio parole vie topozo à matea tango nyonso. O comme na biso na plus 43 89 75 70 917. Merci. Tika Yesu Kristo na zakati nzamba solo pe abomoy apambola bino. Na mona ndeko jor sapemba ma ya mona et na technique pause amina ndeko Chris Kundenga et longona ndeko Trésor Ting. Tika Yesu Kristo na zakati apambola bino. Ce qui Yesu Kristo na zakati mezongelité tokutani bongo lobi na numéro à Sika. Merci, que Dieu vous bénisse. La chaîne qui vous édifie.